Ils sont là. 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 Voilà. Et les genoux s'est agenouillé. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo. Nzamba lolo yo azosale azosale. Nzamba lolo azosale azosale. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na. Nzamba lolo yo azosale azosale. Nzamba kabasangolue azosale azosale. Salilanga Yesu Yesu oh. Salilanga Yesu Yesu. Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Napena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shishe nanga ye sangalo na ye. Na ye na babasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salelanga Yesu Yesu. Salelanga Yesu Yesu. Salelanga Yesu Yesu. Salelanga Yesu. Salelanga Yesu Yesu. Unelanga Yesu Yesu. Unelanga Yesu Yesu. Unelanga Yesu Yesu. Unelanga yo. Unelanga Yesu Yesu. Longisanga Yesu Yesu. Longisanga Yesu Yesu. Longisanga Yesu Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu Merci Jésus. Dans le Bible bisenga senga sanga londe. Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Dans le Bible bisenga senga sanga londe ye. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu kotikanga ite. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga yo yo. Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu.
fako lesa wafako watitishina watitishina nsambi watenzelela watitishina watitishina nsambi watenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Kombama na yo Yesu. Kombama. Chirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye.
yoka shije na ngai nzambe alonda ye na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso salela nga yeso yeso kundela nga yeso kundela nga yeso yeso kundela nga yeso yeso kundela nga yo kundela nga yeso yeso longisa nga yeso yeso longisa nga yeso yeso longisa nga yeso yeso longisa nga yo longisa nga yeso merci Jésus nalebi bya bisenga senga nzambe alonda ye nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisenga senga nzambe alonda ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo mesa wafako mesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzambaka basangolue azosale salilanga yesu yeso salilanga yesu yeso Alléluia. Yesu azana pa moi. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Napena tatola bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye zambano na ye.
naye na bapasi na nga libosa bozambe na yo naye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo undela nga yeso yeso longisa nga yeso longisa nga yeso yeso longisa nga yeso yeso longisa nga yo longisa nga yeso merci Jésus nalebi bya bisengasenga nzamba londe nalebi bya pesanga kabela nga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba londe ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chilobo Chilobo Soki nazoyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba lokotanga Unayemba buye Soki nakoma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba zwanga Unasambela buye Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye nzambe nazobinela Aza nzamba bosolo oyo naza koyembela Yende nzamba libela nzambe nazoyembela Aza nzamba bosolo oyo naza koteya Yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo Lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te Lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata
mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sina sala ngombe sala ngombe sala ngombe sindika sindika que Dieu vous bénisse. Bisika nzambe aswanga mpona samela ye soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina ye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu azanza nzambe asalelanga mpona bina ye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu azanza. Des citations. Elle a volé son nom. Elle s'appelait autrefois Mademoiselle. Elle s'appelait autrefois Tantine. Elle s'appelait autrefois petite. Mais aujourd'hui, Madame, Mona Mexi, Naya, Kalena, Renata, ce soir. Elle est rayonnante ce soir. Elle fait notre fierté. Elle est la fille de papa Floribert Kalena et de maman Marie-Claude Ayonka. Ils ne sont pas ici présents parce qu'ils sont tous deux dans l'au-delà en son vie. Mais représentés par sa grande famille, je demande donc à la famille de maman Renate de se lever sous vos applaudissements. Voilà. La famille est là. Voilà. Puisque je prie encore de nous lever afin de garder 1 minute de silence en leur mémoire. Merci. Merci beaucoup. Parce que vraiment que elle est originaire de Kabea Kamwanga et de Bamaka.
Je dis que Boyakamanga parce que Renate est né de papa Moulumba. Et je dis Medaka parce qu'elle est née de maman Mongo. C'est pourquoi elle est originaire de Boyakamanga et de Manaka. Alors, on dit que pour tous les Mongo ici présents, les Mongo et les Malouba sensibilisés. Voilà. Madame Renate elle aime manger les bisiamaï. Sa couleur de prédilection, c'est la verte. Voilà. Je vous prie de vous asseoir, Madame Renate. Ils sont entourés de leurs parents, amis et connaissances. Ils nous ont invités pour célébrer leur mariage civil. Et le couple... Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bomoi. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sanga lola ye. Napena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sanga lola ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Bisenga senga sanga lole. Nale bibi ya
apesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi te bisenga senga nzambe alonda ye lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watanzelela Watitishina nsambi watanzelela Yeso Yeso Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba lokotanga Olayemba boye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba zwanga Olasambela boye C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32. Vous avez suivi et vous avez compris que Makamba Boye et comme ça les ma trop na ville Kinshasa c'est comme si bondoke koti na kati ya betonga bondoke koti et pas bassin nzambe ba comme plus on a besoin yako baby sabana nzambe motema ya kokendaka betonga ya kosambelaka lisusu te pour likamba boye pourquoi pas ndeka totambola na babalabala totambola na ba chaîne différentes pour na kobebisa lokumu ya mosali na nzambe noko azate ni mama na ye ni papa soki pe nani toloba alors tant azotambolaka bongo erreur eza biso pe ba journaliste penzate pour biso to sa musala ndeko se présenter azana besoin loba to ko sala ko boni to ko pesa kaka micro to sa musala na biso to zaka to communiquer to pesa information na mandeko ba ta la biso surtout plus et pas wapi molile zali to éclairer alors quant à moi ya koloba na koloba été to sunga basali nzambe na likamuneti ya boye to minga ko sala effort ya ko zoba information na source. Il y a un biso pe to sala effort ya ko information na source. Si y a possibilité ya kokutana papa na biso pe Paul David, on est prêt to kozala wana pour que tous intervention na ye et que ça malamu pour maman ya CFMC baza ko silika makasi ba papa ya CFMC baza ko silika makasi pona mwana oyo alinko bebi sa réputation ya mosali nzambe. Merci Nami Kabati de la caméra, merci na Poupon du Bonakata Canada, mon ami privé Christ Tembo le futur FM Toko le Bogar hein Bambo Tebele papa na Sedim, merci na double garçon Gesta Molé hein Bambo Tebele pesa maman na biso ya mondele madodo Bambo Tebele, merci aussi na maman Emilie Tebamotema tous peuple meto maman Kilemba Bilivum ko fondation to sunga bavem orphelin na bo sanité grand frère propre Jean Robert Kalala, le savant
de l'AD, c'est la force qui attire mon thème. Il y a maman Nicole, maman n'a pas fait à Paris. Voilà, vous avez compris que Makambango, et comment qu'il m'a bien la ville de Kinshasa, bah démon, bah diable, bah zabolo, bah télémi pour nous bébisa et tonga na Nzambe. Tout ça là toujours pour nous passer na Nzambe à Mboka Congo. Biso plus bandimi, to koyate na masengini aboué. C'est parti, si nous sommes en connexion avec toi, Mika Badjinde. À la prochaine fois, bye. La plateforme Oyo Mwasi à Boania, en collaboration avec RTNC, ndenge ba kanisi sous maman Olangi. Maman Olangi a accueilli, mais ba œuvre na ezo continue ko ganga. Pourquoi? Parce que avant de ça qui loko moko, azaki na vision appel naye, akanaki mato inaye, ata ba finga kié, ba tonga kié la na kangote. Alors qui on a ça qui est lelo malgré Azat et bazo continuer à célébrer. En tout cas, merci beaucoup à maman Monique, ni kanisi maman Olangi et nazo encourager na RTNC. Nazo encourager basi nyon, ce sont na vision côté les manzilate. Ata ba to va comprendre les bandelités, mais na souka ba continuer à célébrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci la Nzambe na ngai. Maman Billy Maman Billy Vumuka, Billy Fondation. Fondation a gagné 8 ans, nous sommes mingi handicapés et puis nous avons orphelin à na Congo. Nous avons une émotion, nous avons battu dans le banini. Au musala on a sala kana ndima ki teke un jour na ba ko tele ma devant ba bebele boye et puis devant ba ministre. Donc ndima ki amoté. Nzambe apa pour la bino ko na considération oyo misali kati na ngai. Ba mama ya Boania to lembate na kosala musala na biso balobi musala ya malamu efutaka malamu mabe efutaka mabe biso to continuer toujours na bolamu na biso Nzambe na biso a continuer ka toujours ko soutenir biso ko titaka biso te. Merci na batu nyonso ba ye ko supporter soirée oyo et puis merci vraiment na ba organisateur nyonso ya soirée oyo ya Mwasi ya Boania. Maboko pona maman na biso Billy Vumuka. Merci maman. Pona musala za kosala bako kita malembe. Nous gardons le directeur Kams. Mami oya. Parce que nous nous dirigeons petit à petit vers la fin de cette soirée. C'est parmi pratiquement les derniers lots. Aujourd'hui, vous êtes encore honorés. Non seulement votre maman a fait du travail, mais le nom d'Olangi continue toujours à persister. Quel est le plaisir d'être couronné dans Mwasi à Boania? Je remercie le Seigneur pour cette occasion. J'ai toujours dit que la persévérance paye toujours. Aujourd'hui, maman Olangi n'est plus avec nous physiquement, mais à cause de tout ce qu'elle a fait pour ce pays, elle est toujours reconnue. En tout cas, je remercie cette plateforme, Mwasi à Talo, la RTNC, Mwasi à Boania, pardon, Mwasi à Boania, qui sont encore souvenus de maman Olangi et tout ce qu'elle a fait. Et elle a été une image, la crédibilité de notre pays à travers le monde. Son ministère est représenté à travers plus de 185 sièges dans le monde. C'est-à-dire elle est en Asie, elle est en Océanie, elle est en Europe, elle est dans toute l'Afrique, elle est en Amérique. Pour une Congolaise, en tout cas, elle est à féliciter. C'est pourquoi je remercie vraiment cette plateforme d'avoir honoré la mémoire de maman Olangi. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Zambalo
azosale azosale Samaka basangolwe azosale azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Combat mana yo Jésus. Combat ma. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Kundela nga Yesu. Senga senga sanga londe. Nalemi bi ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai. Bonsoir. Voilà kanda kotenga. Bonsoir mon frère bokana kinga boye. Saluez mon temps sabino bonsoir avec un petit sourire. Et ça bien. Un petit sourire. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Mais bonsoir. Nous sommes venus festoyer. Toye ko sepena, ko sepena. Bien. Pourquoi sepena ezalaka? Bien. Parce que là, comme je suis là, je suis le roi des images, le grand roi des images. Et je vais vous communiquer l'immaturité. Et cette fête sera la fête des immatures. Voilà. Notre programme se présente comme suite. À un moment donné, celles ou ceux qui nous ont invités ce soir, ceux qui nous ont honorés ce soir, vont faire leur entrée parmi nous. Et nous allons les accueillir. Après, on va citer une prière, une courte prière, et on va présenter les mariés. Ensuite, la mariée va exhiber un petit pas de danse. Pendant ce temps-là, nous allons vous en et donc, on a besoin de un cadeau particulier pour mon ambition. Et cela n'étant pas fini, il y aura le buffet et après la séance photo. Donc, ma photo, vous allez émeler, mais que. Communauté, vous avez ça pour quand vous sauvez la bière, on met la citrée. On met la lumbi, la toki, le toko, ce qui mini. Posez à vous ça la zongo. Liqueur, toni mène et vous allez. Na gauche, na makuna. Entre moko et zawana. Au koti wana. Et ça, des sika ya bana mibali. Et des sika ya bana basi. Toza, neme toye. Oza mwana mwasi, kota des sika ya bana basi. Oza mwana mobali, kota des sika ya bana mibali. Kokota mikote la te, okuta mwana mobali, mato okuta mwana mwasi.
bitumbe oya kobima awa toyokana bien na pai bitumbe bima soki moninga azwi lelo toye kosepela po soki moninga azwi basepelaka mpenza yango tosangani raison na biso ya kosangana eza mpo tosepela raison na biso ya kosangana eza mpo tosepela kasi ekoma ntango moko tokolia ntango kolia soko oyebi kolia na kania tombeli te tyango mopanzi niata na maboko azoyebisa bino wana biso tomona makambo wana. Donc je vous souhaite déjà bonne et heureuse fête à tous. L'homme, c'est Papa Moïse, prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga nazo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia. Nzambe Papa Moïse asayilinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous avez contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnie Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokate. Ba docteur ba ibisanga ekoko yokate ba kena ba deux rendez-vous na l'hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokate moyen pe ba sala opération pesati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki nzambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto papa lopango mama lopango na Toronto City bango ba télévision ba terrain kitoko na maluku 20 sur 20 na $4,000 pa mokomi papa lopango komi mama lopango awa toza na concession Toronto City dans la commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, et des concessions Toronto City. Et après avoir ça, on a une petite vidéo surtout. Il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu peux pouvoir la situation. Concession est bandit à et si vous avez ma borne Oyo, à deux entrées, il y a raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. C'est juste pour dévier, pour que les ailes soient fiables, c'est un peu ça.
Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bissau-Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est chose à Moulaï. C'est chose à Mounen est tellement facile. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutopasi intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau, balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72 32. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga
biso. Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Nale Biblia bisenga senga sanga londa. Nale Biblia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakovanda pe na sima na ngai. Nale Biblia bisenga senga sanga londa ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Jésus, kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yo yo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yesu, Yesu. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu, Yesu. Apambolinga Yesu, Yesu. Yesu apambolinga Chilobo
yesu abokotinga apesi ntina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sina sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola